Mwana ifasiki moko ba memaki na nzela ya Dubai témoignage na ye lelo na édition ya lelo azali ko expliquer ndenge nini moninga na ye abana ko pesa ye conseil toyebi ke bana ifasiki mingi bazali tenter na makambo wana kasi tondimite ata moko asi allié nyei après vula ya lobi na boulevard triomphal nzela ezali ko sila nzela ezali te mai oyo ezali ko tunda na boulevard triomphal to na boulevard du 30 juin tango mbula Tobite soki gouverneur Ngobila amona kayango surtout je koko mulumba uti kokota mwana Kinshasa ya solo soso ya mboka metala makambo zali ko salema ere ya mbula mutuka mususu kutu eye kwela nzete kweli yango pasi pe mawa batu balobi je koko doit partir. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé Kibongo Bokolo Lobby séminaire éthique paix déontologie yaba militaire et Salema Kindeni Bolanda reportage oyo. Trop c'est trop président de la République a beti loboko na mesa liboso yaba militaire pona koyebisa bango ke ye akotaki bokonzi oyo pona bokunda bibembe te ye akotaki bokonzi oyo po assister komona ba compatriotes na ye bazali kokufa pays à la impuissante alobi que azali ko bunda butu moi pote soldats dans la condition ya malamu kasi makambu oyo ezali ko salama ezali inacceptable ba condition oyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko chaba militaire ya République démocratique du Congo na ba moyen oyo apesi pote bako ko faire face na guerre depuis la République démocratique du Congo ezala Congo nanu ba moyen wana epesa mate kasi na étonnement na ya makasi azali ko kamwa makambu sur terrain ezali ko changer te c'est comme si ezali na premier mbongo te yango na mokonzi ya mboka alobi alisi ya séminaire oyo basoda baza kolanda esengeli makambu échanger na kati ya armée makambo ya madeso abale sila makambo ya pourcentage sila makambo ya général ba commerçant sila makambo ya banditisme na ba militaire sila surtout bimela oyo ezalaka na basoda mususu boyebi malamu ke mboka oyo mutu nyonso azali na souci ebonga kasi ndenge ezali kokendele na ye moko président de la république azali kosepela ata muke te basoda bozwa responsabilité na bino na maboko awa mokonzi ya mboka abeti loboko na mesa boye les têtes sûrement vont tomber. Oui, propos il y a un chef de l'État sur enseignant et Sali Tolé général bato balongoli yango na contexte na yango kasi mutu na mutu a commis ko interpréter yango na ndenge na au chef de l'État a fingi ba enseignant kasi botala na élément oyo contexte oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobela ki yango. Je suis conscient que ce que nous avons fait est encore minime. On parlait de la prise en charge ici, la question qu'on posait de la mise en marche. C'est encore minime parce que le niveau même aussi de l'enseignement, le niveau de notre éducation est très mauvais. Les enseignants eux-mêmes n'ont pas le niveau. Il faut encore améliorer leur niveau. Ils n'ont pas le comportement, ils n'ont pas la matière, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se sont rajoutées. Je prends un exemple, aujourd'hui le réchauffement climatique, est-ce que nous l'apprenons à nos enfants? Est-ce que nous les préparons au défi de ce réchauffement climatique? Est-ce que nous leur apprenons le comportement dans la société? Par exemple, le triage des déchets au moment de les jeter, la manière de considérer la végétation, enfin, il y a plein de choses comme ça que nous devrions apprendre à nos enfants par rapport à leur avenir, parce que nous allons leur laisser cette terre et ils doivent être formés, informés quant à sa prise en charge, sa gestion. Donc je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais l'essentiel pour moi c'était d'abord de respecter la Constitution et de préparer notre jeunesse.
Niveau il y a enseignement en République démocratique du Congo, ils ont des préoccupations à parents et population nyonso pambate lelo oyo kotala ndenge bana pe bazali ko bimela après ba examen d'état ko yeba ko komater ko yeba ko tanga te somme pas si pe mawa surtout bana biso ya ba Android oyo ba komaka bonjour BJR toyebi esikani tokosuka na bango te population mokolo lelo ba réagir sur niveau ya enseignement na mboka na biso. On a mabete parce que réforme et enseignement na biso esengama bandaka so to ebi bien na niveau même UNESCO bazo reconnaître ba diplôme na biso te automatiquement to sengeli ko ça la réforme et enseignement na biso faut to ça lango président a raison toujours moi bon deuxième chose est ali bon président a raison mais to ko linga peto ba cause ce qui fait que enseignement c'est la qualité c'est à cause il y a vie sociale tellement d'enseignants ba futa mamala muté bon yango moi pe ba kende ba recyclage ezate et puis ba opesa ba enseignement mo ya ndenga ba osala à la routine donc ba osala ba enseignement mo que ba se préparer surtout ba recherche ezate normalement il faut réformer ça là de la sorte que diplôme na c'est la reconnu na UNESCO tout ça l'analyse bien la discours où il y a le président a toujours raison. Oyebi enseignement, c'est un peu plus ça. Ba diplôme est belé au son monana. Un des 6, ce qui est bengi, on peut signer papier d'habit, peut s'y dicter. Même il y a 2 phrases qu'il y a pamba. Au condimateur qui a ça D6, au canisa moi à l'école primaire, moi à 6e primaire, même 6e primaire à l'équipe na mayel. Ngana zana bana na bani belé na zota la même bana na ngandiki basotanga na souffrir pour na ko aider bana il n'arrive même pas distraction trop en école ba enseignant ceux qui bazo silika parce que c'est lamenter problème ya salaire d'abord na ba pays on na yebi net ngana tambola na ba pays africains 7 pays d'Afrique mais na 7 pays on a enseignement armée, santé, et fout à Mangabongo qui toque. Biloko wana moteso bongisa mboka. Mais awe pas na biso c'est le contraire. Mbongo taba mbongo va enseigner bazozo. Bazo déranger bana trop na classe. Faut pas pesa mango mbongo atike, pas pesa la bango boye. Or bana école primaire ba futa mbongo te. Mais bana baza déranger toujours pesa bango mbongo pour ba enseigner bazo senga parce que bazo mbongo amalunga te. Quant à moi je pense que non. Gouvernement et Fanda et mes kakotala nano pourquoi enseignement na biso ils ont marché ils ont un niveau assez et là maintenant ba ko trouver solution avec ba inspecteur na bani ba Fanda batala yango mais le président maintenant aza penya na torte nde soki ba moni mabe pourquoi parce que akay koloba yango libanda peut-être rassembler bango awa aloba na bango que non na en tout cas na zo mona boyeboy. Vraiment c'est ça un peu mais na moi le pendali kambo ya mabe za wana tse Macaroni Roni bana ya mboka bazali ko sepena ngo makasi Beltexco apesa cadeau na bakinois pote soki oli yango nzoto sembe nzoto kitoko bolanda na reportage oyo Bayeli susu bango banani société Beltexco toujours ndenge amesana ko sunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde a kozala d'accord na spaghetti oyo roni et c'est quelque koyeba ke pâte alimentaire oyo et salemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te bayenyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltexco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa mai ya moke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli
bana ya classe ba papa na tongo va ba kende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya ko lia kaka na pokwa. Vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango nde ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché. To offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka eza l'habitude ya consommation na bino mikolonio so ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité. Il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakite tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Ndenge tolobaki na ebandeli ya édition ya lelo mwana ifasiki moko andimi ko témoigner sur Dubaï porte à porte, c'est-à-dire bandeko na biso ya basi oyo bakomi ko kende kolia nyei kuna na Dubaï ezali ko sala malamu te ko sala musala ya soni ya pasi okomona mutu azali ko kanga ba photo ke akei Dubaï nzoka nde musala butu kolia bisanza kolia banyei moko azaki tante na muninga na ye batanga na ifasiki boyo kama makambo elekana kikuna tope oyo ya monaki epai ya muninga oyo komema nzela wana ya mosi boseka nga te bilanda landa botala bisika ememi ngai nazaki na moninga moko tobandaki kotanga na ye na ifasiki nzoka moninga oyo vi azalaki komene nga nayebaki te koenvie a offrir nga bavacances na Dubaï kokende Dubaï tokendaki moninga oyo esika amemaki nga nzoka ayebaki ke asalaka bapratique oyo ya mabe yango esalaka ke azala na vie ya malonga azala na mbongo arulaka carrosse en même temps tozalaki na université nga na ye tokomi Dubaï nakoma Dubaï balingi nga nayebisi moninga lobi etambolaka ndenge wana naboye koyebiso na Kinshasa peut-être okolinga te nakendaki kaka na première journée bapesi nga carte à banque nasomba biloko naza nango posa nasali shopping ya kafu nasombi basaka modèle na modèle biloko nyonso ya griffe ba Chanel lolenge nyonso na pokwa baye kozwa ngai bamemi nga na chambre hôtel makambo nakutani nango yaya nakanisaki na kolala na mobali moko nzoka bazalaki mibali 5 balali nga de tous les côtés na madusu nyonso ya nzoto na ngai basumbeli ngai bazokisi nga na niveau ya nus babwaki nga na mai pe barécupérer nga basalinga oyo nyonso efalaki basala ngai nazalaki na perdre connaissance na leli na gangi na minoko nyonso me moto akoyokela nga mawa aza te ntango babwaki nga na mai parce que na perdaki connaissance na banda esuka opema te bavérifie soki nakufi ou pas badendisi nga na mai barécupere nga na mai ntango bamoni na sutomoki babwakeli nga serviette bapesi nga peignoir basengi na nga nalata bilamba na nga même bilamba nakendeki nango ya marke oyo nasombaki na mbongo bapesaki nga nazwi su makasi ya kolata yango te babwaki nga na voiture batindi chauffeur akende kodepose nga na hotel nakanisi baparent na ngai nakanisi mama na ngai nakanisi mboka mosika nazali baparent bayebaki te esika nini nakendaki nakosaki nake kolala epa moninga na ville na hotel nakomaki na baleli babengi moninga oyo amemaki nga na vacances na Dubaï aye korécupere nga na hall ya hotel amemi nga na chambre na bandi kolela camarade oyo azotuna nga tete ozolela nini nalobi makambo nauti kovivre namona neti esili mpo na ngai c'était la fin du monde makambo basali nga naza su na makasi te naza su na force te moninga nalobi na nga eloko ozopanikele yango wana eza eloko te elekaka nango nga Dubaï nayaka mosala nayaka osala na Dubaï yango wana nga mpe lelo nazali na cop moko bazwaki nga na yacht nauti mpe kosala mosala na nga ya important kolela mpasi na yo te tala bakado oyo ozwi tala mbongo oyo bapesi yo okomesana eza mbala liboso je te comprends yaya bilandalanda eza mabe totika
Toyebite so ezali fin du monde to mokili ezali kokende nzela nini phénomène ya kolia nyei ezali réalité. Pamba te ba média nyonso ezali kolobela yango awa na Kinshasa pe ba fi mususu bobonaka na ba TikTok, na ba Instagram, to pe na ba Facebook, na Dubai nzoka nde bakenda kosala musala ya kolia nyei population oyo ezali na mawa pe pasi ba leli na micro ya Hervé Zaka. Bon, ngali ya makambo ma Dubai wana pana ngai za lukuta. Na ndenge nini? Popa mimba kina ba Dubai wana babasa mabala. Basala commerce bango kuna. Wana pona ko sisa bango valeur. Ko boma bana bango. Ba o basa makambo wana batoki na Dubai o babala te. O basa ba mariete, basa biloko wana pona ko bebisa mabala batu. Baninga o ba Dubai misu babala, basa mabala. Ouais, bien, ça, on a le couteau. Et bien, on montage, ça là. Ils ont ma vérité. Ils ont ma soluté. On a des zones dans ça, signe déjà temps de la fin. Pour dire que déjà salité en moto, mususu, aliango, bana basi pelusu ke bana basi bazwa kango balia kango. C'est que ça m'a rendu diabolique, satanique. Les zones dans ça qui est au milieu de la souka, fait du monde en haut, au remoque de l'ango. Les autres pays ça passe à Koroba. Pona, ba jeune fille balingi kolukate. Okomona mwana mwasi atangi na e classe na ya silisi, mais musala na ya komo sala jaka kindumba. Kindumba banda kuluka voyage tokende Dubai, pona kende ko sala biloko wana. En tout cas, les autres ça la passe. Comment ça fait-il kende kolia nye ya mutu pour payer ça yo $1000 ou soit $5000 ou soit $10000. Au lieu de salité, ça veut dire aux yeux de na nyonso, makamuna mabe na nyonso, yo zuango pour payer $5000. En tout cas, ils ont ça la passe na ba jeune fille à biso ya mikolo. Bon, eza bazo landa pe mbongo. Bato wana ba mindele wana ya Dubai wana bazana kisi. Biloko wana eza ba cérémonie na bango ba yebisi bango sala bo ko bazo ba chance na bango. Na bango pe ba landa mbongo. Ah, soko mwasi uzaki na momi na yo, azika kopla ke yakende Dubai asundoli yo. Kokuna mbongo ezali. Na Kinshasa balobaka la politique dynamique kasi ya République démocratique du Congo et koma koleka. Matata mokolo ya lelo basali alliance na Fayulu pe Muzito tendance ezali komona na on dirait azali kokena pouvoir kasi batu bazali kokamwa surtout ba commentateur indépendant balobi ndenge nini Fayulu azali ko recruter ka ba ancien premier ministre, est-ce que ezali likambo ya mbongo to ezali vraiment likambo ya lit pour lelo Fayulu alite pembeni ya Matata Mponyo oyo lobi akalifeki lokola mutumoko azaki maboko milai na bakesi ya leta kasi makambo na nyonso po boyoka yango pe bomona yango kitoko émission Kindoki politique na chaîne YouTube KNB News et pe sarabino ba actualité ndenge na ndenge bolanda extrait oyo to sélectionner pour la vidéo. Mais le vrai problème, moi en tant qu'analyste politique, je suis en train de préparer une lettre ouverte que je vais adresser aux Congolais. Je vais écrire aux Congolais. Au fait, à un certain niveau, nous commençons à penser que ce pays appartient que à Martin Fayulu, à Matata Mponyo, à Muzito, à Ramazani, à Félix Tshisekedi. À un certain moment, nous sommes en train de penser comme ça. Mais tout ce monde-là, ils ont un passé récent. Ils ont géré. Il faut visiter les résultats. Il faut visiter les résultats. Qu'est-ce qu'ils ont produit comme résultat? S'ils n'ont rien produit, qu'ils se réunissent même 600, s'ils n'ont rien produit, ne leur donnez pas vos voix. Ce n'est pas leur pays. On ne peut pas prendre un gars qui vient de Ngandaji quand on lui fait président de la République. C'est un Congolais. On peut prendre un gars qui vient de Massima Nimba, on lui fait président de la République. On peut prendre un gars qui vient de Kalemi, on lui fait président de la République. Ce n'est pas le fait que quelqu'un qui soit à Kinshasa, qui soit à la Gombe ou à Djébé, ils ont le temps de passer à la télévision, de réunir les journalistes, que les Congolais leur appartenaient. Non, ce n'est pas propriétaire du Congo, madame. Ce n'est pas propriétaire du Congo. Le pays ne va pas tourner autour de Muzito, autour de Martin Fayulu, autour de celui-là, autour de l'autre. Non, le pays ne va pas. Bazo s'est prononcé déjà comme étant de moi, candidat personnellement, d'ailleurs, ça me révolte de voir que les gens communiquent autour de... Bon, certainement, ils ont beaucoup de moyens, peut-être qu'ils vous influencent, vous, du média. Mais les Congos ne leur appartiennent pas. Ils peuvent bien se réunir. Mais à un certain niveau, il faut que nous asseyons, réfléchissons, voir ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait dans un passé récent. On va encore leur confier le pays. Mais pourquoi leur confier? Si les résultats étaient palpables, oui, on peut encore. Mais sinon, il y a beaucoup de Congolais compétentés. Pourquoi ne pas peut-être aller ramasser cette Kikuni?
C'est un exemple ramassé. C'est un jeune gens, c'est un Congolais. Pourquoi ne pas aller prendre, je ne sais pas moi, nos jeunes gens ici qui montent? Tout ne peut pas tourner autour de Ramazan Shadari. Tout ne peut pas tourner autour de Kabila. Tout ne peut pas tourner. Mais Patrick Kanga, ce sont les intelligences. Moi, je pense que quand vous prenez quelqu'un comme Patrick Kanga, vous lui reconfiez ce pays. Il a des compétences. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle du retour de Kabila. Est-ce possible? Mais c'est quoi, madame? Ça, c'est quoi, madame? Des réflexions pareilles. Apparemment, la population le réclame. Des réflexions pareilles. Vous nous prenez comme des moutons ou comme des cons. Des réflexions pareilles. Donc, malgré les 18 ans que Kabila a fait comme président de la République, malgré l'interdiction de la Constitution, donc comme il n'y a pas un autre Congolais plus compétent que Kabila, nous allons encore jusqu'à Kingagat le prendre, devient encore devenir président de la République. Ça, c'est un pays de moutons, quoi. C'est un pays de moutons, quoi. Vous pensez que nous, ici, tel qu'on est là, on ne peut pas diriger ce pays mieux que Kabila? Moi qui vous parle là. Vous pensez que je ne peux pas devenir président de la République? Quelle expérience? 18 ans, on a pouvoir quand même. Madame, s'il vous plaît. Vous me faites monter la colère quand vous continuez à dire des choses comme ça. Moi, j'aimerais aller aux urnes, voir que Patrick Kanga ou mes frères du PPRD, mes jeunes gens du PPRD qui sont là, ils sont candidats président de la République, peut-être leur accorder ma voix. Ils sont des Congolais, ils ont les droits. Ces pays, si nous ne l'avons pas légué à un poignet de personnes, de personnalités politiques, nous ne l'avons pas légué. Il n'y a pas une attestation dans ce sens que nous avons cédé notre pays. Moi, je n'ai pas signé un acte dans ce sens. Je n'ai pas signé un acte. Il n'y a aucun acte que je signe où le Congo ici, voilà, on le cédé à tel. Il n'y a pas un acte pareil. Kabila, pour qu'il devienne encore président ou candidat de ce pays, il faut que le maire puisse renaître. Tel que Kabila là, il est Kabila là avec ses deux pieds là. Dans ce pays ici, c'est impossible. Bozaki Belia Golanda, KLB News, premier magazine, OEP Sakabino, actualité en continu, Kassina Lingala, tout ça pour continuer à servir Bino, Ndenge Longobani. Merci une équipe rédactionnelle Mobimba Supervision. Ezalaki Bongo ya Jojo Lokoji, na Sima ya Manette, Ezalaki Bongo, Timothée KMBP, Sima ya Caméra, Oyo, Ezali Kotalangai, Oyo, Hervé Zaka, double pour moi. Le mokolo ya lobi bokozwa bongo Naomi Pila oya ko continuer ko pesa bino ba actualité ndenge elongo bani ndeto monani mikolo mizali koya magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki kino